La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bonjour la famille, mbote bandeko bolandaka biso. Bonjour, bonsoir, yango dépendaka vraiment na air oyo. Okolanda émission topé analyse na biso. Lelo toyeto so la muke likambu ya Cardozo, en tout cas eza likambu oyo eningisi nango penza monde entier, eza likambu bato bele balobeli yango na réseaux sociaux. Alors tellement boyebi ke ya bino Ursule Botelwa TV azalaka wana toujours pona koyela bino ba information, toujours pona koyela bino ba vérité ya makambu nyonso oyo et izoleka surtout mingi na kaya ba comédien, surtout mingi na kakaka ya politique topé na makambu nyonso. Alors lelo toye na problème oyo ezwi ndeko na biso Cardozo mille esprit. Bandeko nyonso bolandaka biso, en tout cas bandeko botala théâtre biso so toyebi ke Cardozo mille esprit azape moko oyo comédienne o akotaka pe ba théâtre na chaîne na ye, akotaka pe ba biloko ya bien. En tout cas eza première fois te toya kolobela likambo Cardozo, eza pe première fois te toya kolobela ke Cardozo akotaka déjà ba théâtre na chaîne na ye. Alors problème o ekomi eza théâtre o Cardozo uti ko kotisa na sir ezaki na sir titre nango na bosani na otela bino ba extrait nango boko landa awa année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel mpe esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavker okosepela. En tout cas théâtre wana nde ekoze makambu penza ebele surtout mingi na communauté na biso tozoyoka bato bazolobela tozoyoka penza makambu ezolobama ebele par rapport ya contenu oyo Cardozo mille esprit atiaki na chaîne na ye. Biso so toyebi bato balobaki ke non c'est ça qui azwa ba disposition pona kokangaka ba chaîne bazotia ba théâtre ya malamu te pona kokanga ba chaîne bazoko bebisa éducation ya bana bato ebele balobelaki yango. Alors lelo Cardozo akwei na likambo yo o bato ebele basali ba analyse o bato ebele baye kolobela pour que Cardozo c'est ça qui atala likambo wana. Alors ngana yo loba kaka na kozala pour c'est ça qui te na ozala pe pour Cardozo te mais na roya penza koloba kosala analyse lolenge esengeli. Cardozo mille esprit toyebi déjà asalaka déjà ba théâtre na ye. Cardozo mille esprit, je disais Cardozo mille esprit toyebi déjà na chaîne na ye akotaka déjà ba théâtre o pe ezalaka pe éducatif, akotaka ba théâtre na ye o bato ebele batalaka, akotaka ba théâtre na ye oyo penza édikaka pe bato. En tout cas
ezalaka penza ba théâtre moko éducatif oyo tokoki jamais koya po Cardozo akotisi théâtre moko oyo bato ebele basepeli nango te par rapport ya baréaction ya bato ndenge ezayelaki wana. Alors la famille sans plus tarder nazotikela bino tolanda nanu extrait wana ya mokie epuis tokolanda maloba nini oyo ndeko na biso nene ya lobi mpona likambo yango. Alors tolanda. Je ne trompe pas. Je te trompe pas. Viens. Pareil. Avance. Non. Arrête s'il te plaît. Je plaisante pas là. Bon, non, allez. Vamos, Nanga. En béni, allez. Je te frappe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Je te frappe pas. Tu as peur de quoi? Doucement. C'est très joli, tu sais. Avec des jolies lèvres. Et puis tu es très propre. Là, tu es rassuré, je te trompe pas. Et pareil, reste là. Tu es rassuré, je te trompe pas. Non, je suis pas rassurée. Tu dois faire. Tu restes comme ça. Tu dois faire. Et tu veux rien du tout. J'étais sûre. Je sors. J'étais sûre. Et bah oui, toi, Arrête s'il te plaît. tu as accroché la prochaine. Mon dessin. Oh ça la bongo pour la bongo. Triste réalité. Président Christian Bosembe. Commission ya censure. Est-ce que Namboka Nabiso Bajar y a pas scène où ils ont détruire l'éducation des enfants? Ils ont permis. Est-ce que Moussa Nabinezaka n'a pas musicien au Bayembara? Et pour les acteurs ou actrices comédiens, au bazo baby saka éducation ya ba Nabiso chaque jour. Nako finga no moi bato sa théâtre un jour du début à la fin surtout bato ba gag. Boye, quelle éducation? Toza pays oyo, toza pour ba makambo te. Bato soit plus d'une minute, ba 30 minutes, il y a aussi l'option ba scène ya boye. Ceux qui besoin qui tombent, il y a quoi interdire bachelor. Oh bazaki ko ça mankou ya basina mibali. À combien plus fort ça? Boye biso. Ba na biso ba 12 ans, 10 ans, 14 ans, 16 ans. Facilement vous a influencé. C'est quel genre de bêtises? Oh, dose on a mis la grosse. Non, bah ça la théâtre normal. Kaka, kola qui s'abat comment on sa vie oyo. Dose on a mis la grosse. Non, bah ça la théâtre normal. Ceux qui basent la pièce, moko bangomi balé, bah ça la ka ba même bêtise, bah même scène oyo. Président Christian Bosembe. Non. Ceux qui la loi, ils ont la dure pour la héritier. Pour la magoda. Ceux qui la loi, ils ont la dure pour la musicien. Nasir bandeko nanga biso so touti kolanda touti penza kolanda likambo yango tolandi yango penza na bokebi nyonso likambo oyo Cardozo Milestri barole mosusu eza penza dignité na liboso ya caméra to pe bana na biso batalaka nga loba toujours tant total à théâtre par exemple exemple bovandi yo mobali na obana bionso bovandi na salon bozota la TV ba théâtre obino bosale la rabiso il faut d'abord boyebe loko moko ba théâtre o bosale la rabiso total à rango biso na mabota na biso total à ba théâtre par sentiment mais total à ba théâtre pour na tozwa leçon de vie et ça le roi ba théâtre nga lobara total à ba théâtre ming ba théâtre Belleville natalaka na tira leçon na kati na beta lisoro jour musu awa e na théâtre moko na tala ya mama Bella eza histoire a vie na nga penya ba beta na théâtre wana nga moke sika na zala na mituni na bi oh yango ba beteli lisolo na nga te par exemple histoire ya vie na nga mobimba o nga na tala na théâtre chez Bellard TV. Alors ba théâtre o totala kalelo ezalaka pamba te ezalaka te totala théâtre po to seka
mais tokoma otala ba théâtre mpona tobakisa implice. Tokoma otala ba théâtre mpona tobakisa implice. Cardozo aza deja mutu moko alaka na mutu moko ya malamu po eza mbala liboso te totala théâtre na Cardozo officiel. Totalaka théâtre nga nalandaka ba théâtre ya Cardozo ndenge ekotaka. Nalandaka pena épisode par épisode nazangaka te épisode moko te. Na la fin na Cardozo, na linga Cardozo, na sepelaka na façon na ya jouaka alors ba théâtre na ye nalanda yango. Banda to banda olanda ba théâtre Cardozo, eza première fois toya na remarque o na TV, eza première fois toya kolobela likambo na TV. Mais tomoni ndeko na biso nene ya lobi, c'est ça que tala makambo yo, ba chaîne musu eza ya kokanga, ba éducation musu, oui, ba éducation mususu. Bana biso baozwaka pe na ba TV ndeti babiloko bongo bana musu bakotala balobi bakende pe komeka kopratike yango nde sika mabe ezokota na bafoyer. Alors lelo eloko o tosenga te ke o c'est ça qui kende kanga chaîne na Cardozo, non, eza première fois. Cardozo asalaka ba film na ya bien totalaka. Asalaka ba film na ya bien totalaka. Alors eza malamu tolobela Cardozo pour que prochainement aya lisusu na théâtre moko ya boete. Nga lobaka kosala ba théâtre lokola kosangisa ba deux fois kosala ba théâtre lokola kosangisa ba basi mibale botie bango balele. En tout cas ezala ba histoire moko oyo edifiaka te, ezala ba histoire moko oyo eportaka vraiment conseil te, surtout na bano tozobota. Alors tango botala ba théâtre bosalaka ba pièce moko, tango bosala ba théâtre pardon, bosalaka ba pièce moko oyo ekoteya bato, bosalaka ba pièce moko oyo mpenza moto akokota azwi leçon de vie. Touta otala théâtre moko ya mama Bela na bosani titre nango oyo Pasteur Nzao akotaka na lupango ya mama Loso na papa Tito, lupango ezalaka ya bandoki. Bato ebele bakoma avant azo lupango ofutela, il faut atuna na Nzambe grâce à théâtre wana. Grâce à théâtre wana. Toujours comparer binoté. Na ya ate pona ya ko comparer que te omoni nde Bellevue asala ba théâtre na ye, Cardozo pe banda ko sala bongo. Non. Toujours comparer binoté. Mais loko moto olo baka ke non, toza na posa bo évoluer na makambo ebele. Toza na posa ba remarque moko ezanga tina te na ba misala na bino po ngande bomoni nga bonatala ba film na Nigeria te. Na soutenaka ba ndeko na biso ba Congolais. Na soutenaka bandeko na biso ba Congolais. Na ba théâtre nanga o natala na pe na ba chaîne nanga o natala te. Natala mingi ba chaîne on amoni que non, ba théâtre est éducatif. Natala nanga musu histoire o eko rappeler nga na likambo moko. Musu histoire o eko teya nga na likambo moko. Na zo rapenza tana nga yo tala ba théâtre. Na ba chaîne nanga o na za rappela na koti natali na tirer moi leçon na koti natali eteyi ngai. Souvent tovanda ovena bana botala théâtre. Toye kolobela Cardozo te, toye kotombokela Cardozo te, toye kosenga te ke oh c'est ça que ya ko kangela biso chaîne na Cardozo, non. Toye kosenga pe bongo te. Mais rôle au Cardozo a joué na Arline wana en tout cas théâtre wana esepeli si penza batute. Théâtre wana esepeli si batute. Ebetisi vraiment batu ebele mabaku. Tolinga dozo batu ba commenter dozo alela ba rôle oyo, dozo alela ba rôle oyo. Rôle na rôle eza nango important toloba. Rôle na rôle eza important et puis ba rôle wana Cardozo asala yango bien. Barol na rôle les en important. Théâtre na théâtre bino mo boyebi façon bo saleli yango, peut-être contenu au bino bo saleli yango na compréhension au biso to jouer yango, peut-être bimi différent. Peut-être bimi différent par rapport ya ba acte au bo poser, ya ba maloba, ya ba tableau bo sali en tout cas et c'est pel si batute. Et c'est pel si batute. Nazoloba na ngai te na sens que o te oye kotombokela Cardozo oye kosala mais tozoloba par rapport ya éducation pe ya bato balandaka biso.
par rapport à l'éducation ya bato balandaka biso soto bito landa théâtre au Cardozo sali malgré scène wana mais na suka nango balakisi biso ke non kozala lele bongo eza kitoko te balakisaki biso na suka nango na suka ya épisode wana ocomprendre que non balobeli pena bateyi pe te kozala boye eza kitoko te kozala boye eza kitoko te mais ntango tozotala yango toza na bana esali kitoko te malgré na suka boye koteya biso malgré na suka eza na leson ya leson moko ya kotire mais kotala yango esali penza kitoko te par rapport ya nde tozalaka na bana barole mosusu bosalaka bomekaka penza korevoir yango eozala malamu mingi dozo na chaîne na ye batéâtre malongo ezala nga nasala nga na partage batéâtre dozo même na community na ngai na communauté na ngai ya TikTok nazala pe nalandi théâtre namoni ke non théâtre ça va na memi yango na communauté na nga na partager yango tout ça eza po tosoutenir misala malamu nalobaka en dehors ya Belleville eza pe na bato mosusu pe oyo basalaka pe théâtre pe bien ndeti badina na baosala pe bathéâtre bien badina na baosala pe bathéâtre bien alors tozosoutenir bango tozosoutenir ntango tozalaka totala bino tosoutenir bino boya bandeko na biso peut-être bino bozwaka temps te ya kotalaka baanalyse na biso bozwaka temps te ya kotalaka baémission na biso kaka nde bino mobomesana kobenga biso bato ya YouTube bino mobomesana kobenga biso bato ya YouTube wana mosusu bino moko bozwaka temps te ya kolanda biso mais biso toza wana mpona kozwaka temps ya kolanda bino epuis kosoutenir misala na bino théâtre bosali toboyi yango te na suka bopesi penza leson moko munene na suka bolakisi biso ke non kozala boye eza mabe mais esone mal kaka na ebandeli mpo na bana na biso mpo totalaka bathéâtre na bino biso moko te bozwa exemple ya baninga lelo na monde ya théâtre lelo na yo omona kutu ke non c'est ça kakoti likambo yango monde ya théâtre eza na bajeton moko pas possible tomonaki bacomédien ntango bake na sesaki kuna toyo omona Jérémie asali video bazwaki Jérémie na place oyo Jérémie abande koloba ngai nafingaka te ngai nabwakaka bambwakela te ngai naloba bwe soki tolobi tozwa parti moko nayebi te so na enregistraki video wana nalukela bino eya na parti moko Belvia Lorba na ye cri na ye mambo apasi ebandi abwakela mutu te maloba na ye mambo apasi ebandi par rapport ya bathéâtre oyo yalinga kotisa abenga ngo mambo apasi ebandi mais décor kolongwa ya décor kokende pa ya Jérémie nakolukela bino video wana so na omona yango kolongwa ya décor kokende pa ya Jérémie kolongwa ka ya décor kokende pa ya Jérémie basala video mo bavandi so moni mutu abandi kaka koloba ye moko mambo apasi ebandi mama apasi ebandi seka aza malonga te wana eza deja mbwakela lelo Jérémie aye koluka babimisa innocence na ye mais Jérémie abwakaka bajeton na théâtre oyo ngai na yo toyebi tolongola kifanatisme à part kifanatisme tolongola pena sentiment tolongoli sentiment totie mopanzi tolongoli kifanatisme ke onga naza fana onga tolongoli yango totie mopanzi tout le monde toyebi ke non Jérémie abwakaka bajeton na théâtre toyebi biso nyonso mais tolukaka tolatisaka lokuta mascara te ntango boke na sesaki boke mpo bateya bino nyonso alors yo koluka te ke obima mutu malamu ndeti nga mpenza nyonso nasalaka ezalaka mabe non koluka te ke obima mutu malamu mutu awelelaka babenga ye mutu malamu ye nde azalaka mutu mabe mutu awelelaka baprouve innocence na ye mutu awelelaka bamona ye nde mutu malamu en réalité ye nde aza mutu mabe ye nde aza mutu mabe elo moto osenga na bacomédien boselela biso bathéâtre bien boselela biso bathéâtre malonga boselela biso bathéâtre oyo tokotala totali tozwi leson eno boya kotraite barando na bino na réseaux sociaux boya kotraitele biso barando na bino na internet te so botraite barando na bino botraite barando na bino na bandenge na bino eno boyela biso barando na bino na musala na tournage na théâtre na maboke
biso totalaka bino totala bino me toza wana te mpo tobanda kokonsomaka barando na bino bokomaka kotraite barando na bino na basene kobwaka na bajeton korépondre ozo répondre libanga ya oyo répondre yango na scène biso toomona keza bambwakela tomona ye biso nyonso ndenge elekaki Belvi azalaki na sesak tomonaki Jérémie atelemaki mpo aloba osanti mwana mobala oloba me aoloba avec haine kati na ye bosala théâtre bien bobebisi mosala théâtre franchement bobebisi mosala théâtre Congo ekomi bambwakela théâtre Congo ekomaka bajeton théâtre Congo na elenge otala bamaboke na bino ezalaka lisu te elenge kotala bino mpenza eza lisu te pourquoi lelo kofinga lelo oyo koya boye bambwakela ndeti bathéâtre nga naloba ndeti na bagaga Jérémie to naoloba mabe mpo na Jérémie te me nazoloba oyo tozomona towana mposa évolution eya na bathéâtre mosusu otali boye otire na o leso te bande bandaki ti na suka buzoba na buzoba bosala bathéâtre surtout bathéâtre bosalaka barole ya bandoki osala barole moko ya bandoki moko botie bango bandoki moko na bandenge moko boye toza na bana mikie oyo batalaka bino boteyaka bana na biso nini nazoloba na bacomédien nyonso nazoloba en général boteya bana na biso nini bosala bathéâtre botie parti ya bandumba balata soki ndenge nini bozoteya bana na biso nini bozoteyaka biso nini na bana na biso tolingi bino makasi boza bacomédien na biso nalobi toujours mosusu bino bozwaka ta ya otala biso te me biso tozwaka ta ya kosoutenir misala na bino tolingi bino me bosala bathéâtre bien bosala bathéâtre oyo ezopesa leçon tala lelo mama milo ndenge asuki na théâtre Belvi eza leçon monene mpo na basi oyo bazalaka presse soki mobala voyager eza leçon mpo na bamama oyo balingi bazaka makila nzoto ezosala balinga bana mikie eza leçon soko ozwi na place ya Vini tala lelo ndenge Vini azosuka na bato nikita Vini azwaki espoir apesaki confiance na papa oyo ezali papa Serge tala lelo papa omona bathéâtre mo ozotala epesa posa olandela épisode tona posa tous les comédiens ya Congo bacomédien nyonso ya mboka na biso bosalela biso bathéâtre oyo eza éducatif bosalela biso bathéâtre kitoko oyo tovanda totala na bana bota rando s'il vous plaît rando eboma mosala na bino likola barando motu moko akanaki asakana na ote lelo aye kosakana na o likola barando tozwa exemple ya bienveni ya bienveni oyo ayembaki nzembo asila oyo ayembaki sila soki lelo bienveni akomi ntina niveau akende kokanga nzembo peut-être azwi bazele mpe mpo na bana SB peut-être azwi bazele mpo na bafana na sila peut-être azwi excuse nga peut-être azwi bazele mpo na bino moko mosusu bino moko nde bomemi ye bongo lelo na bafani tobebisa mosala bacomédien na bafani na bango mo bacomédien ezoyebana su te na biso achroniqueur na bafani na bacomédien eyebana su te nani atalaka nani asapotaka nani oyo asutenaka nani ezoyebana te mpo ani bino moko bacomédien boye na eloko moko boye na réseaux sociaux bino moko boye na motema mabe bino moko boye na haine or bino fe boza soki moto aye afingi ndeko no comédien yo ye kolobela ye mpo afingi ndeko na yo mais ce que nous voyons aujourd'hui bino moko bacomédien yango bokomi kofutaka bato mbongo mpo bafingaka bandeko na bino bino moko bacomédien yango bokomi kofutaka bato mbongo mpo badevoile basekret ya baninga na bino où allons-nous tokende wapi bosala yango mpo na nini lelo mosala théâtre ebeba tala dio oyo ezalaki ya sila Belvi Ursule Peshanga dio wana tala yango sikoyo na monda lelo mais soki dio wana ezalaka te mpo ani bobebana deja bino na bino
dio wana ya kosangisa pena Ixil Sila nani mama Belvi Kandi tozwi na dina na totie tozwi baya Gabi totie bosala eloko moko boye un truc de ouf mais so lelo bosala yango te po ani bino moko bacomédien avant biso basupporter toya avant biso balobeli toya avant biso bafani toya bino moko deja bocréaki deja eloko moko bekati ya ntimba na bino bino moko deja bocréaki deja pasi bocréaki deja eni moko boye bocréaki deja motema mabe moko boye eza kitoko te la famille en tout cas nzambe alola pambola bino naye kopartage eloko na bino totala bateatre ya ndeko na biso Cardozo asalaka vraimen bateatre oyo eza malamu oyo mpenza eza éducatif en tout cas tokobana kotala bateatre na biso eozala malamu mama na biso Cardozo mi l'esprit tolingaka yo mingi en tout cas parti wana mpe bafani toye kotomboka na biso meka korevoir malgré boteyi biso malgré na suka bosisi yango bien malgré boteyi mais meka mpe korevoir parti wana eozala malamu mingi ntango bosala bateatre bongo bapratique mosusu eza bapratique akolakisaka na tv te bocamoufle yango ka ebombami nango mais bosali na bino piesi moko ya bongo mais bocamoufle baparti mosusu eozala malamu mingi en tout cas nzambe alola pambola bino ndeko okutani na émission na biso partage na Facebook partage na WhatsApp partage na Messenger so eza mbala no ya liboso ntango ozosabone en tout cas n'hésitez pas ya koactiver cloche de notification activer cloche de notification pour que prochainement tant tozoya na ba-analyse ekomela yo esika nyonso okozala nzambe alola pambola bino aimez la vidéo tokutani à la prochaine bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ixil Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.